la star. Ah, Chati la star. Bonjour, bonsoir, Badiko Alandia, Chati la star TV. Nous sommes partout à travers le monde. Karandé Naïm Saradou, nous avons toujours la Chati la star. Chati la star est Bolingaka, Bobengaka, Bolubaka, Bosengaka, Sala, Bosala, malgré nous avons utilisé ma capacité, mais là c'est forcé car dès que la confraternité nous oblige. Donc on a quitté Awa pour la définition mobile de la Congo à Serge. Tout est en aimant ma solo. Tout ça analyse ma cabozo les canaux. Ma cabozo les canaux 21e siècle oyo. Ndengi banabasi bazoli ngana na bananikie ba papa mikolo bazoli ngana pe na ba jeune fille. Donc, tout le monde peut avoir coupé ça, terme, génération, pardon, je vais génération Macron, génération Macron, on est qui n'est pas mobile de la jeune, mais peut expliquer biso, biso, nini et ça la rappel et tout ça rabango, balinga ba maman au baza mikolo to ba sœur na bango au baza mikolo, que balinga la bango na maman pour ba génération. Voilà, on a profité pour passer bonjour Place Azali et bonjour Serge. Oui, bonjour. Serge Bounissa. Grâce. Voilà. Serge Alobi, santé, ça va, grâce sur grâce. Quand on a grâce sur grâce, toujours profiter pour cela. Mais Serge, non, tu le bilelo comment awa dans tout terme, je vais les yanga au Pessamay, awa comme benga mobino, génération Macron. Génération Macron et l'Inkolobaké. On peut vivre dans le moi ça mon colo, tout comme peut vivre dans moi si à moi na moké, tout comme peut ça mon colo, on peut vivre dans mon bali à moi na moké, donc jeune garçon comme yo. Donc d'après yo penza, donc tant au monde a ba couple moi na bandandi là que mon bali a mon colo et moi ça mon colo mon bali, parce que vivre bon balance ensemble ça la problème. Oui, ça va bien. Parce que ça choix mon bali moi préféré que avec moi sur mon colo. Ça va bien ma casse. Soki sikoyo eza leki na yo ya mwasi olobi esalaka bien mpo oyo oza mwana mobali ozwa part na yo ya kimobali. Soki sikoyo eza ndeko na moko ya mwasi azobima na papa moko ya mokolo aza mokolo na ye makasi. Tout mpe ndeko na wana ya mwasi azobima na jeune garçon moko boye donc nakoloba akoza mpe leki epa na yo esala ndenge. Bon, eza choix na ye. Les achats là, ils m'ont préféré que ça, qu'ils m'ont vraiment mal qui a ça mon complexé comment. Parce qu'ils m'ont appris c'est là, tant chose à une petite garçon mais à mon petit toi non, ma zone banane, ma zone ça là, à ce que ça vraiment va bien sonner été. La moi préféré que non, azalena na vie mon robot, oh ça va pour ça là. Vous êtes d'accord dans ma campagne là? Oui, nous sommes d'accord non. Yo pe lelo soki qui aujourd'hui moi si bon on a fait cet exemple aux ans moi si mon besoin vivre naïe azam polo naïo on dit nous pour vivre naïe pourquoi pas on dit non parce que à mon équipe place il y a ça dans ce sous besoin maltraité mais dit que sont la limite en souvent jeune na maman encore ça ma sous maturité donc aux années bien il y a ça déjà mon colo coli ça yo oui oh et ça la ba fille mon sous peut que mon équipe azam mon colo mais ça la maturité soit le qui moi j'aime moi il y a bien propre on se rend 3 fois par jour netina neti va se quitter moi mon sur la 3 fois dans zotoni vraiment là mais l'Africain libre d'offre Fembo de Mr 001 depuis États-Unis non single la moto makijo simaya yo comme on va son Serge Azoluba dans zotoni on sur la 3 fois quand na kishata le londe et puis la moto boy kala tepe to côté là quand on zoto zomona c'est comment ça m'a olinga pour l'intérêt bah avantage ya oyo za na moposa et pas na yé ton ndengeni tam su mbongo pour kabila mbongo tam su yé pas olinga na intérêt que pour yo possible que bien na metu ba blo mo ya bon voilà bon non olinga tout d'abord non na intérêt je comprends non olinga mo na mo vraiment que non pour tout vivre na et loko ba fiwa na o vraiment bien ba apprécier quand de yo aussi bien ça va mon bien mais à cause de Jomo Boye ya mukolo azali na balanga chaka
mettons soit le baquet bien dit. Mais ce qu'on va préférer que à son jeune mot on a dit que tombe sous 2 coups 3 coups 4 coups ah mais elle va fêter Serge na nzoto na oyo ko kena mo si 4 coups nzambe na ngai ka téléspectateur ba fan na ngabo ma comme Serge olo bala nzoto oyo 4 coups nous avons besoin de là moi ça m'a za munene tu amuke ba kuna vraiment quel que soit munene quel que soit amukie place au moins on tourne ga ba boyo suki olinto suka wapi so na premier kuna na yo kemo mouvement c'est que moi faut na côté sous mouvement deuxième côté troisième yes mais ce qu'on a il y a pas vélo na tamuzu kumo ga na ba je suis fatigué akateni na ye tinenge balali wana on a tongo betani la sali beka kumo mais ce que biso ba ya banzoto makasi kolongo no mopikili wanzoto wa bukunguzo sala donc mon amaki na phase donc sous 4 mais il va au 5 ou 6 heures on a bête sur mucha. Vraiment bien mon beau qui Serge Jordi me semble pas somme dans le cas quand tu écoutes un malili malgré moi ba fièvre. Merci à Joël Léon à ma caméra, Chati la star a assisté ngai azana biswe longo donc d'autres autres dérangés ba bonne guérison. Serge nazungeli okaka. Ndenge bato balobaka ke mwasi ya mokolo soki ozovivre na eza ndenge moko mpe nga mpe naovivre na papa moko ya mokolo konso naovivre na ye tozosibanaka na ye ta mosusu ye azobendanga makila nanga mpo ezongisa esu gene esu makasi epesi esu force ezongisa makasi estce ndenge bino mpe bolingaka naloba bino parce que oza déjà d'accord lelo mpe mwasi mwa mokolo oki opropose okondima mpe obima na ye mwasi mwa mokolo donc bobimaka na ye mwasi wana nde bozosibana na ye est-ce que ozoteni oteke ye mpe azobenda o makila na ono ya kijeune garçon wana mpo ezongisaka zongisake kaka bon mwana encore non omoni bamare lokola neti bamare toti lokola bachati la star mai na nga epa na ye ntango ozozongisa ye yo poni no mtu mususu oko pesa exemple te oke na kotanga bakomo ba mère mususu te apa chati la star comme exemple na pesa exemple ozongwa ekosala bien pe na kotuva normal epana ye pas tout normal tel que a jomo ko bulima ine ko meso so misanga sko nde kosala bolingwa mukolo mwa mukena ki na mukolo na so to fi bona mama mwa mukolo pe so agafe pe boko beta e po yo kana so ni te o mena jonet na jonet oh na jonet ale la pe ale la te boni o pete pena ko competa wo sko na de so ti ko na ko po de sko e competa pena gafe pena ma kofi pe bo ale la pe tikanga ina bona nde binde kabisa wa gente olila wana mo chéri no mo bo gafe pa beti olila siko ya ba mikolo wana pourquoi pour moi si ça se comprend que non na mba ilanga ta mukolo ta msuna ko gafe lo mo boye a beti ngo so ti mo mbata mo nini différence c'est ça là entre yo na ye na ba age kaka différence c'est moi on comprend mais so ka gafe to abungi na na doit obéter parce que na jo na ye et moi muke oh il faut respecter parce que ba ke biso mi bali to proposer ka moi si même talingaka parce que on a proposé aux qui besoin na moi mais yesu ko alinga eta que non et on va proposer na to vivre na ye so agafe na bete de bois so pona tala ka ke non age na ye te wana mo ba nga ye pona beta ye uma nena beta ga na ndenge mususu pe na bete su na ndenge mususu na ndinga mbetu na ndenge mbetu na beta ga zolela on comprend azolela moto popola ozuma mo mfini ko mo boya plastique ko popoli parce que na ndenge ya bon na ndako nous ventilateur comme mfini wa plastique voilà pe kinda parce que pour na butona bisanga o lugani on s'en va mfini wa plastique ko popoli. Voilà, chers amis internautes, nous avons retrouvé Serge Aoutol Basco pour donner des avantages et des désavantages. Il y a eu surtout dans le black and white, j'aime pour les chats à ma campagne, c'est belé. On va nous emballer, on est tibiso de comment la vie, non, que le banet tibiso à jeune fille.
au monde oza mbanda mama mukolo oyeba te nzoka mama wana mbanda na yo oh tata mwasi te mbanda na yo wana biso pe oyeba te donc so sapela papa mama mukolo donc yo respecta ke na quartier OK yeka ne mutaliaka biso c'est normal omoni na biso basi bo permettre ngai na loba na biso basi c'est normal na koza mbala mukolo mais na ngape na koza mbala mukolo po a respecter ngai aza responsable kelelo likambuze minini aza responsable kwa sime ba responsabilité na ye mais na bino ba jeune garçon ça moi passe neti maman na mukolo yo lingi est-ce que maman wana penza lelo so azize ma biso Serge bimisa 50 $ opesa na longa zemi na poso bote en sport au sala au sala mo te oza buchu na ye na kachote obenge na maman mukolo na bino pe oso okokate oso mama o luka tam susu ke no ibsa mais na so sensibilité o le ya o ibsa no jona yo ke na so sensibilité tam susu mukolo ba periode na meza c'est quoi John owolela okena osimela o me jongo kangati etake jopo biso ba joto kola neti mama na mukolo pa ebisa yo otango de mama na tam aza déjà mukolo elle déjà sensibilité ni yeba déjà on est na za boto na na zi mais ce moment là mkia oyeba wana de akile directement pa mama omoni akile pa mama sensibilité mama ekoma ke noto luka to somba test moi process bata omona zi mais etake o wana mama wana za mukolo oyeba ke na zi ayo luka jona yo wana ebuchu bafandi nde na za abombela eti mais bino basi mona mo caprice mo bobele mikolo na senti forma bien te na zo régler o comprendre ayebi kutu wana te yo moni ke to préfère na biso ke non na mo mukolo na mo boye azabe na maturité quoi pour vivre na ye tout ça na biso bien en tout temps à l'aise surtout bino ba jeune bon monde c'est biso mikolo ba ya pasi na mikolo moko ngo bandenge za la bu so na so ke na l'arrêter c'est quoi Serge to ke musika te ndenge olobi ke mwasi na mokolo okiposane okofanda ne mpe bosali mpe foyer bino mibale bosali foyer sikoso ekomi na baniveau ke non oza mposo omeme na famille na yo est-ce que famille na yo kolinga mwasi wana baleki na yo bakolinga mwasi wana mama na bino akolinga papa na bino akolinga bandeko no baolinga mais balinga te point po meme bamwasi ya mokolo ta mosusu bango basatandaki na ye te baozela mwasi ya jeune baozela jeune fille moko boye tant susu ayebi ne pe makambo mibali bien te tant susu depa banda makambo bolingo depa banda kolinga tant susu ayebaka 4 mibali na vie na ye neti reti ya taille bon là personne exemple moko tochomona ngo na fille moko ya Nigeria achoba la papa mwa mokolo maki to papa la fille wana boya ngo mais la majorité bandimaki libala wana mais biso to ba Nigeria to biso to ba mais to za africain Nigeria za tena bige Nigeria za na aza mundele to za africain kasi on a lobby te bango eza ndenge ya culture ya mboka na bango eza ndenge ya culture ya mboka na bango mais biso pe toza na ndenge na biso to vivraka et pas na biso to ke mona ngo to ke trouver ngo bizarre to mona ngo eza na sens que OK zo moi ça yo jeune garçon que zo moi ça mukolo boye tant so banda pour respecter ba parents na parce que ya ça mukolo non on faut respecter ba parents na ndeni et puis que wana ni aza ba parents ba botelinga mubali na nga funa respecter ba mais ezala moi rare ba kara mais ça dépend à Basiango. Ça dépend à Basiango. Pour moi, je suis au Gabi, maman, papa, beaucoup de gens, à Otalama. Il faut y amener un dégueu, il faut respecter. Ça dépend de la famille. Nous sommes dans la famille, nous sommes dans la famille. Mandima, c'est je vraiment à côté de ce moment, il y a Eh, génération Macron. Oh. Il y a comme un sujet, non, moi, rendez-vous. Quel sujet? Ton, pas ma camarade. Mais on ne va pas perdre. On a perdu, on ne va perdre. Avantage, non, c'est quoi, pas moi, ça n'est pas qu'on a bien terrain, bon, alors, ça va bien, ça va bien, on sera bien, mais il y a aussi un bilomi balé, pas dans sentiment, on a bien de maquille. Ah, il y a un monde de bon mot, pense à des osons, on a souvent l'idée, ils ont pas Chine, vous comprenez? Il y a un bateau, je suis pas vivre dans la basse du colo, tu le veux, ça fait bien. Mais vous allez appeler un grand, hein? Quel un grand? Vous avez un grand, vous avez vraiment moi mon colo, et puis que la ligne qui a pour intérêt bon, mais là moi c'est normalement bébé mais na ah, mais moi si on a pas dit que nous avons la ligne jeune, on a pour intérêt mon qui pose dans le Mickey na mais nous avons un jeune amant. Et tant que ya content na yo, jusqu'au tellement que on a gagné zéro, ça là l'hôtel, yo vous gagnez des millions de zéro. Au salaire na l'hôtel
au sein d'un eloko te obi ke non dans bon et pas moi si nanga na mukolo moi si nanga penda on a linga de base ana posa plante non posa ndeni obete mo ba mo bo ban comment les likolo mbongo ebimi to mbongo na ebimoke et sauver oyo linga makasi c'est ça la mabe makasi te to sala mabe te parce que fille maman na mukolo ozo mo agoza ton je peux azape na John ayi ozo ba et c'est que tant son jeune dans la posa que tant son enfant est tout parce que moi bien on a bolinga na on intérêt mais il y a pas besoin de on intérêt bolinga na teke po bo vanda bo sala penda foyer ezalaka kaka pona mais il y a pas besoin de pour intérêt il y a des choses différentes pour yeso ngamo biso mi bal peto yeba ah il y a pas besoin de ngana intérêt ngaba fona ngene intérêt c'est ça OK OK kuta na mutana sida ah maman bon condom ça non pas est-ce que moi ça na lingo bima okusha na préservatif aussi ba kina préservatif alinga ana ba sebe ba linga préservatif ki oyebi oui et limité à sentiment bon ne regarde pas na yo oh ne regarde pas na ba ba ma préservatif boyebi sentiment ezara limité na préservatif ezara limité. Voilà, merci Binomo Boy qui sert Ndenga Oti pour la ROYO. Bon, on a invité aux ensemble colo, hein, au défendre Boy. C'est un ensemble colo. Voilà, Binomo Boy qui dessert Jaouti Rolo. Merci maintenant, on se et on l'a vu partout à travers le monde. Binomo continue toujours pour s'abonner massivement à Chati la Star TV, chaîne Nabino, chaîne Nangaye, chaîne Biso Nyonso. Donc, on a l'ingara Bino ya trop malgré vos lingara, on a tenu au tala, on va commenter, on a Bino refing, on a Bino Sala, on a cassé, on fait Sala, on a Zala, on a Zalelo, et Sala, on a bien, on peut me décrire là, on va western, et on Mikolo, on dit, on ken ma fort western, mais zate, voilà, quant à moi, je vous dis bisous, 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 bye. Numéro de téléphone na yo Serge pardon pour na batu nyonso bazuta ya Olanda biso na Chati la Star to letia batu to pimela batu ma nini te ba partenaire te na mabanga moi quelques personnes au bois qui bango numéro de téléphone na yo batu nyonso bazuta ya Olanda yo baye ba numéro de téléphone pour na ba conseil baye ba pe pourquoi Serge alingara trop ba sa mikolo que ba jeune fille que ba jeune alilo voilà numéro de téléphone. Ouais, merci vraiment, Ming, vraiment, numéro dans le téléphone, c'est 243 089 55 99 233. Numéro dans le vraiment, c'est plus 243 089 55 99 233. Moto nyonso azana posa kobenga Serge Kitenge numéro na nga yango wana. Donc so kobenga ozanga moko moko bombote na mingi na opesa na mère na Chati la Star femme à la peau noire comme go ba bindemi na katia te femme à la comme kate pona okana montage penda na isa Joël ya papa kata place kala Chati la Star femme à poste femme bon na bosa na ba fan bozela na na lina tuna Serge olongwa kana eloko ematchinga mafuto olongwa ka groupe Liberté bino batu bo ma groupe Liberté biso ba voisin bo ma groupe la Liberté. Continue. Numéro na vraiment on a la PC femme à la peau noire Chati la Star mutama kambo mama solution hein bambote bisigaza na bosanité José Kindo qui na Londres nazo zela na bosanité Doudou Makangila na France wana ma oncle na ngama okoma ba relation poto j'ai Doudou Makangila na bosanité Nano Makangila ta présent Rémi Makangila Pierre Makangila la bosanité Yulu Gaba la boss balobi 243 Yulu Gaba la boss PC mamote PC gaza bébé merci Kitenge bébé Diboma PC gaza la PC mamote na PC tout au balinga chaîne oyo Chati la Star vous s'abonner et belé vraiment sur le niveau de l'émission est bien émission qualité la chaîne oya Chati la Star TV donc ce qui vous a la besoin na nga bobenga kana numéro wana ya Chati la Star TV
Voilà, bah, le but 10-31, 10 depuis, Destino, la costine, Destino, depuis Laura Chouma, ouais, dit, Vama, Cornelia, maman, Keke, wonderful, babi Miss Fanal, il y a bien eu un wana, maman veut dire, des Casper Fina, Mounio, déjà, n'a pas voilà. Il y a bien eu un wana, quant à moi, je vous dis, n'a pas bossé, Batumi, balé, n'a pas bossé, le but, Joël et Yanga, Sima, caméra, Edu et Yanga, quant à moi, je vous dis, ciao, bisous, bye.